Shalom la famille. Tous à 4h30. Nalinga qui n'a partagé un message oyo et matinga après prière nanga. Bible bina biso racheter les temps car le jour est mauvais. Oui, mikoleza mabe. Mikoleza mabe tozo monango na moment oyo. Bato bazo kufa. Ebele. Bible lobi na biso eza malamu kozana ndako ya matanga kena fete. Pourquoi na ndako ya matanga? Na ndako ya matanga esalaka moto apusa makanisi na ye musika kotala citation oyo soki ezalaki nga ndenge nazala wapi. Libota na nga engaki ezala ndenge nini esalaka moto azwa décision oyo pe akochanger vie na ye. Mais pas si lelo tozomona moto akoki changer décision na tango wana le makambo ezosala après lobi abosani eloko nini tozo sala e muta bosana peut-être diable azoya kolongola biso eloko moko boye po obanda obosana otambola lisusu kaka na ndolenge na ndenga mabe po aya ko détruire yo. Na 2020 Nzamba la kisaranga vision au clair alobi na ba fongoli ba démon à mort wana akoboma ebele. Na sala video yango message nyonso eza na YouTube nanga. Eza na YouTube nanga na koma YouTube nanga ndeko alinga ketala message wana nyonso atala révélation Nzamba pesa kinga. Après quelque temps un servant de Dieu moko na kati ya lisanga basa mabondeli International Woman of Prayer ayaki kozwa ndoto Nzamba lakisaki ma clair na nzela ndoto matanga ezalaki ebele tozoyeba te tokende wapi tosuka waba msu bakomi yo yaki matanga na ngate yoki matanga na ngate mais elekaki tel mebele 2024 2025 nazaki so nazo partager na mutu nazo loba par rapport makamza mbanda ko lakisanga no abi ezala moment moko année o bato ba kufa en désordre. Et pour le moment là na vandi na koti comme ba koti singa ba groupe matanga donc pour na ko lokola ba africain to sunganaka na ba enterrement ba cotisation moni na tali pena na bi seigneur moment ngo oyo lubaki bato bakufa en désordre matanga eleki ebele nangina yebisa ndeko nini par là ndeko mususu azui peut-être chance ako avant dernier souffle na ye azui ngolu ya ko se repentir et amnaïs a sauvé. Peut-être yoko yoko zangolu wanate. Maman changé mode de vie na yo. Papa telema. Maman telema la mabondeli. Tant yoko sauver li bota na yo. Tant yoko changer situation. Tant yoko protéger li bota na yo na prière. Oui, nzambazo ko zaba oyaye. Mais ba koufebele tozo mona awa. Eza nango ya nzambete. So na zongi na message au vision Nzamba la kisanga c'était clair mais na kata vision wana o ngana monaka na sauver ndeko na sauver libota nanga na sauver kango quoi dans la prière na zwa bango na mema mama nanga tuna tozo fly tozo ko pumba tozo voler pona ba mena libana se tozo mona nazo mona ba donc pas tout ba ko kufa tout ça dans désordre moko désordre moko donc impossible na ina peso na ina exhorter na ina telemisa yo na ina courageux yo place oza telema na prière nzamba za munene elangi za munene zoluka basale nzamba za munene mutakosilisa bonzambe na ya zate bonzambe le bakoko welela ngote po leki munene ba Abraham batikango ba Eli batikango ba apôtre batikango ba prophète batikango alors bonzambe nezali munene telema na prière yekanda ko protéger yo mutu muso bato bota mato kufa mais kufa na ta nzambe okendo pema na ta diable okena lié de trauma nazaka traumatisé na ndoto mona lotaka ndeko mona zotuna ye akufa na otune oza wapi siko alobi na nga lobi na biso za na lieu de repos ou de lieu de trauma abi naza na lieu de trauma na ndoto na lamuka na kolela Yaya yom tozoyoka liwe yakela kakate to comme na temps souka telema na prière ka priende ko protéger libota na yo ka priende ko protéger ndaku na yo ka priende ko changer histoire à vie na yo prière nde eza clé prière oyo ya likolo moko libanda na kati te nzamba biso oza ni sho ni foi akosanza yo prière oyo vandi na sama kolo nzambe
Prière oyo otalela nzambe na motema na yo mobimba.